sawa. Comment on irebu. Ozana selembao, ozana bumbu, ozana makala, ozana changu. Okopon ozika transport moko. Transport ya Victoire Gambela. Na lobi bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. So ko yena Bongolo. Ba. Mbala mako okoti otuni avenue Irebu za wapi? Ba la kisu avenue Irebu numéro A37. Wana okuta Flat Hotel Bidor. Ozana page Facebook. Page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc dis-toi tina Zander, tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor na chaîne, banini, eza, na YouTube, ezali. Oh, aza gérante na biso, aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, ezali, jamais kozanga. Numéro à téléphone, ezali 243 84 23 81 486. Soko bendi biso kozakisa na air nyonso parce que tozali libre na WhatsApp pe tozali. Bandila mosusu. Soki obengi biso okozali biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali.
balandi ya Bidor TV nyonso pe mbote na monde entier mobimba. Nzamba kumbama oyo abongisi biso lisusu temps ya koyeba suko solola na part ya l'Éternel. Pointe nyonso ekoleka kasi lilobane ekoleka soki mokie te. Yango wana ete eza moma kitoko ya koyoka lisusu oyo eza liloba na ye. Tokotanga liloba na ye na mukanda ya Marc, na Évangile selon Marc, na chapitre 5, na verset 21 tina 34. Natangi na kombo na Yesu. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vient un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt à Empira. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui diront, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Eza liloba na Nzambe. Toyoki makomi na Nzambe ndenge batangeli biso na histoire oyo. Jairus akende kokutana na Yesu po akende kobikisa mwana na ye. Jairus ayaki kokutana na Yesu po akende kobikisa mwana ye. Nde tango bazosala marche, Jairus na Jésus elongo bazosala marche, nde toye kokoma na verset 25, histoire ya mwasi oyo ya perte de sang, femme ya perte de sang et kokota. Donc na moment que bazosala marche na Jésus, Jairus, nde na verset 25, histoire ya femme perte de sang et kokota, aye ko simba Yesu na elamba. Donc tant mwasi wana azoya amoni siko ke foule bato ebele
habité ne bela bato ebele boy oh tikanga na ke nanga na sima na touché nanga kaka elamba na ye soki na touché na kobika donc na kati ya mwasi oyo nazomona ya 3 biloko na kati ya mwasi oyo eloko ya liboso alobi ke soki na simbi na kobika donc eza foi oyo mwasi oyo azalaki nango ya mibale azalaki convaincu ke na nzela Yesu miracle ekosala makati na ye e ya misatu azalaki déterminé na détermination na ye yango esengaki ete asala sikoyo déplacement akende asimba elamba Yesu po abande koloba ngo deja kati na ye nga na kokende na kosimba kaka na kobika et puis ndenge na détermination akeyaki kosimba ntango asimbi kaka elamba Yesu hémorragie azalaki nango esali nini ekatani tomoni ke toyoki ntango asimbaki kaka Yesu hémorragie na ye ekatanaki. Alors Bible yebisi biso, Bible komeli biso ke avant akende kosimba Yesu akutanamaki na ba médecin ya ndenge na ndenge, bopitala ya ndenge na ndenge oyo yakendeki mpona koluka lobiko, adepensaki penza oyo eza misolo ebele, mais azwaki lobiko te, azwaki lobiko te. Marge asalaki ba dépense, marge alukaki ndenge na ndenge, mais lobiko ezwamaki te. Yango na koyebisa biso ete lobiko eza kaka epai ya mutu moko oyo abengami Yesu Masia, Yoshua Masia, epai na yende lobiko wana ezali. Yango wana nde nazotalisa biso Yesu Masia, tobengaka ye Jehovah Rapha. Par ses maîtresides, nous sommes guéris. Lobiko eutaka kaka epai na ye. Soki nzambe wana tie loboko te, même au dépenser, même au sali ndenge ni, même au meli bakisa ndenge ni na ndenge na ndenge, ekosimba kaka te. Mais soki nzambe na biso wana atie loboko na ye, vraiment ata complication, ata nini ekozala te, lobiko ekozwama. Yango nde batalisi biso ke mwasi asalaki ba perte penza ebele, mais azwaki lobiko te. Femme perte de sang, tango asimbaki kaka Yesu Masia, hémorragie na ye ekatanaki, donc esilaki, makile katani. Et puis lisolo pe ya mwana Jairus ekatanaki wana, po Jairus azalaki israélite, kombo oyo ezalaki résident na ndako ya Jacob. Bible lobi na biso mwana Jairus azalaki na 12 ans. Et 12 ans ya mwana Jairus wana eza ko représenter les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Awa nazokota na chiffrologie ya chiffre 12. Po Bible elobi na biso ke femme perte de sang abandaki kotanga makila pendant 12 ans. Na fungo lisusu lumière. Or que Jairus mwana na ye obabanda okende kobikisa azalaki na âge ya 12 ans. Mwana wana azaki ko représenter les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire 12 ans ya mwana Jairus ezaki ko représenter les 12 tribus d'Israël. Amen, amen. Histoire oyo tozo tanga to tozo zwa ya femme perte de sang, et puis na Jairus na kati ya ba histoire oyo nazomona
il y a des mystères na kati ya lisolo oyo. To des histoires na kati ya lisolo oyo. Donc nazo fongola. Des histoires eza na kati ya lisolo oyo. To des mystères eza na kati ya lisolo oyo. Un, nazo mona peuple d'Israël. Peuple d'Israël wana na nzela ya nani? Na nzela ya Jarius. Donc Jarius ye moko azoko représenter Israël. Et mwana na ye oyo il y a 12 ans azo représenter les 12 tribus d'Israël. Et de nazomona église des nations, église des nations biso. Les femmes perdent de sang abandai kotanga makila pendant 12 ans. Jarius ba pesa ki kombo na ye. Mais femme perte de sang ba pesa ki kombo na ete. Ba loba ki kaka ba benga ki e kaka femme perte de sang. Mais Jarius ba pesa ki kombo na ye. Pona nini ba pesa ki kombo ya mwasi wana te ya perte de sang. Ba bengi e kaka femme perte de sang. Po mwasi azali ko représenter église. On a 4 églises. Ezali ko sangisa ba nation ebele. Ba français, ba congolais, ba nani, ba angolais, ba donc ba chinois. De ezo sangisa ba tribu, ezo sangisa penza dans na 4 églises. Eza na parti prité, tribalisme pété na 4 églises. Yango moni ete mwasi ba pesa ki kombo na ete ba benga ki kaka femme perte de sang. Pamba te azo sangisa ba nation nyonso. Yango ba pesa ki kombo na ete ba benga ki kaka femme perte de sang. Pour mwasi azali ko représenter église. Na kati ya mystère, mwasi azo représenter comme église. Mwasi bazo lobela ye comme église pe épouse du Christ. Yango batanga ki kombo na ete po mwasi azo sangisa. D'où église ezo sangisa ba nation ba tribu nyonso. Yango batanga ki kombo mwasi te. Mais asopaki makila mwasi wana. Asopaki makila pendant 12 ans. Même église po ezwa fondation. Esenga ki kaka ke Yesu fo amata na ikulusi po asopa makila na ye. Na kati ya histoire oyo nazo bimisa des mystères. Eza na kati ya lisolo oyo. Na histoire oyo eza na des mystères wana. Un mystère à liboso, mystère à liboso. Ezali ete les 12 tribus d'Israël. Nanzela ya mwana Jarius. Pour mwana Jarius azalaki na 12 ans. Donc azo représenter les 12 tribus d'Israël. Wana ya liboso, mystère à liboso ya wana. Mystère à mibale, nazo mona les 12 apôtres. Donc les 12 apôtres de Jésus. Nanzela na bango, nde yango liloba, évangile eyaki na monda. Évangile eteyami na monde. Nanzela na bango. Amen, amen. Nanzela mwasi oyo, nazo mona fondement ya église. Po mwasi na mystère azo représenter église. Pe na 12 ans ya makila oyo abandai kotanga eza ko représenter les 12
apôtre de Jésus. Nazongeli yango lisusu en bref. Na moi libandeli na on a tous les deux mystères wana po toyeba kokanga. Po eza ba prophétie, ba lumière abekriti eza rema. Lumière abekriti yango ndenge Seigneur azwelaka liloba na ye eza ndenge wana. Yango nazozongela lisusu des mystères na kati ya histoire oyo. Ya Jarius na mwana na ye, ya mwasi oyo abane kotanga makila pendant 12 ans. Tobandi 1. Jarius ye moko nanu Jarius azo représenter Israël. Po kombo oyo ezalaki résident na ndaka Jacob. Et mwana na ye oyo babande kokende kobikisa na âge ya 12 ans. Donc 12 ans ya mwana wana ezali ko représenter les 12 tribus d'Israël. Premier mystère ya mwana. Et deuxième mystère, mwasi oyo babengi femme perte de sang oyo bapesa ki kombote babengi kaka femme perte de sang. Pour mwasi azo représenter na kati ya mystère église. Ndenge na utako lobana église esangisaka ba nation ebele. Donc mwasi tuku aza époux ya Christ. Azo représenter église na mystère mwasi. Mais 12 ans na ye ya kotanga makila 12 ans wana nde eza ko représenter les 12 apôtres de Jésus. Donc lumière abekriti yangwana rema yangwana selon ndenge ye moko Yesu azozwela lilobango penza ndenge ezaleli ezande ndenge wana ngo tangu mwasi ayeko simba kaka Yesu Masia nelamba lisolo ya Jarius ekatani mbala moko. Lisolo wana ekatani nde Yesu azali kotuna sikoyo. Nani asimbinga? Nani asimbinga? Nani asimbinga? Po asantaki kati na ye nguya moko ebimaki. Ndazo tuna nani asimbinga? Nani asimbinga? Nde Pierre aye koloba oh maître ebela batu bazo landa landa yo bazo simba simba yo bongo zo tuna nani asimbi yo lokola Yesu yende homme du moment yende homme à l'onction ya onction oyo azo bikisa oyo azo guérir yangwana nde azaki kotuna nani oyo asimbinga po asantaki kati na ye nguya moko ebimaki kati na ye asentir kati na ye onction moko ebimi eke kosala miracle yango azaki kotuna nani oyo asimbinga nani oyo asimbinga na esika wana kaka tanga aza kotuna lisolo ya peuple Israël lisolo ya Jarius ekatanaki wana nzamba tie entre parenthèses na histoire ya nation ya Israël na nzela Jarius donc atie entre parenthèses akangi po azotuna kaka nani asimbinga nani asimbinga wana deja azosola suna Jarius te akomo luka kaka nani asimbiye po ezalaki ye na Jarius bazokende marche po bakende bikisa mwana ye nde mwasi oka place ayaki kosimba lisolo nde katani wana Yesu azoluka qui m'a touché
awuti koloba kaka nzambe atie entre parenthèses na lisolo ya peuple d'Israël, ya nation d'Israël, atie entre parenthèses nde na nzela ya mwasi lokola mwasi na mystère aza ko représenter église, nde lisolo ya église ebandi wana omoni esika oyo église ezwaki espace ya kokota po Bible ezoloba na biso to Yesu azaki koloba na femme cananéenne lobiko donc on azoloba eza na Matthieu 15 24 Yesu azoloba epa ya femme cananéenne lobiko eyaki pona peuple Israël mais lobiko eyaki pona bapakano te po mwasi wana azaki mopakano. Amen. Bona histoire na lobi wana totanga ngo na mukanda na nzambe na Matthieu 15 tozwa nanu 22 pe tokosote tozwi 24. Matthieu 15 22 elobi boye. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria: Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Nde sikoyo na 24, Jésus a répondu: Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc batindaki ye kaka pona ba oyo bazalaki ya kobunga peuple ya Israël. Ayaki pona biso te, ayaki nde pona kobikisa oyo ezalaki bana Israël. Yango moni ete alobaki na femme cananéenne ayaki nde pona bango Israël. Yango moni ke abandaki kokende po akende kobikisa mwana Jairus, donc mwana ngo akufaki abandaki kokende po ala musaye mwana Jairus wana oyo azalaki na âge ya 12 ans po azalaki Israël te. Donc abandaki kokende kobikisa ye nde yango ndenge nazoloba Jairus na mwana na ye bazalaki ba Israélite. Nde yango Yesu abandaki kokende po akende kobikisa oyo eza mwana wana oyo ya 12 ans. Nde na marche wana bandaki kosala mwasi oyo lobiko yaki nango pona ye te. Mwasi oyo azalaki na ye mopakano. Nde na kondima oyo mwasi wana azalaki nango, fwa wana ye azalaki nango. Ndenge moko pe biso ndenge tondima Yesu Masiya toyamba ye mokonzi mobikisi na bomoi na biso. E mwasi wana pe na fwa oyo azalaki nango alobi soki na simbika kelamba tata oyo na kobika. Donc azalaki na kondima marge lobiko eyaki pona ye te, me na kondima wana kaka oyo azalaki nango nde akei ake kosimba elamba Yesu hémorragie pe kati na ye ekatani. Nde Yesu siko azoluka nani oyo asimbi ye. Tan wana oyo azotuna nani asimbinga, nani asimbinga. Nde lisolo ya Yesu na Jairus ekatanaki wana. Azali koluka nani oyo asimbi ye. Ezali temps ya église
eza temps de la grâce. Potango azoluka kaka nana simbie nde femme wana ya perte de sang aye ko se présenter liboso ya Yesu abandi kosolola na ye alobi maître eza nga mutu nasimbaki yo nde na moma wana apesi Israël mokongo na nzela ya Jarius. Mwasi wana azoloba nga mutu nasimbaki yo nde Yesu alobi na ye ta foi t'a sauvé. Kondima na yo ebikisi yo. Amen. Banda mokolo wana tina mokolo lelo Nzambe akanga krono wana acha entre parenthèses na lisolo oyo ya Israël. Donc eza ta na yo na ngai, eza ta ya église, eza ta ya grâce. Yesu azoluka nani oyo akosimba ye par rapport ya ba problème ebele oyo toza nango, ba maladie, pauvreté, ba ekomba, ba célibat, donc toza na ba problème ebele oyo ezotungisa biso ba bien-aimé, ba problème ebele oyo yo moko yebi oza nango eza kotungisa yo. Yesu azoluka nani akosimba ye na problème oyo aza nango. Nani tosimba Yesu wana yango mokolo lelo na tongo to na pokwa, ça dépend ya air oyo ekutami ete tokotala na yeli biso évangile ya homme du moment oyo abengami Yoshua Masia, oyo abikisaka, oyo akangolaka. Nani oyo akokota na acte oyo mwasi oyo asalaki, mwasi oyo azaki na situation ya malade. Yo nanga toza na ba situation nini yo moko yebi, nga moko pe na yebi ba situation ebele oyo ezotungisa biso, ba lien ya ba famille, ba pauvreté, ba célibat. Nani oyo akokota na travail, akota na acte oyo mwasi oyo asalaki ya kosimba. Yesu azoluka nani oyo akosimba ye po asala miracle. Eza ta ya église, ta na biso ya kosimba Yesu Masia par rapport ya ba problème, ba situation nyonso oyo ezotungisa bomoi na biso. To ya nango epai na ye, azoluka nani akosimba ye. Ta ya église kalate parenthèse ekokangama. Ta ya église ekosila lokola ta ya église yango yo moma nango nalingi to profiter nga na yo pona ta na biso, ta ya église, ta ya grâce. To mema oyo nyonso ezotungisa biso to ya nango epai na ye, yango moma yango to profiter tango eza ta na biso, ta ya église, ta ya grâce. To profiter nga na yo. Soki kutu diable kutu ayebi ta na ye malamu na histoire ya fou ya Gadara, na Yesu Masia tango abandaki kokende po akende kobimisa milimo wana bandaki kotungisa fou wana. Et puis bazo yebisa Yesu. Donc tokomona ngona Marc ou bien na Luc 8
28 tina ba 33 kuna ke Yesu tango azo benga na milimo mabe wana ezaki na fu wana milimo mabe wana balobi kotinda biso na or ya pays te donc or ya pays kufa kotinda biso na lien des abîmes te pokuna deja ngo place homme riche aza epai aza kokauka mungongo kuna azoluka mai bayebaki tana bango nano ekoki te po balobi likambo nini eza entre biso na yo kotinda biso te pai na or ya pays kotinda biso pete na lieu des abîmes tinda biso epai ya bangulu po ngulu ezali symbole ya salite milimo mabe pe bazalaka kaka na salite lokola tana bango ekokaki te bayebi tana bango badeklare balobi tinda biso na bangulu bon Yesu pe lokola yebi ke oui baza na raison po nzambe na biso azalaka juste andimaki ayokaki maloba na bango ayebi ke tana bango pe nana ekoki te oyo akolie ye akobwaka na lifelo ta wana nana ekoki te andimaki atindi bango na bangulu bakendaki kokota na bangulu e bangulu yango bakendaki kose noye na mai donc bazongaki na origine epai babimaki lokola pe David pona koboma Goliath azongaki na origine akendeki kozwa mabanga kuna na Torah na origine po mai Seigneur ayaki nango nzambe ayaki na mai na mabele nyonso ayaki nango akreaki yango te abimaki nango mbala moko donc esengelaki bangulu wana bazonga kuna bongo tango aza kobenga na milimo wana azotinda bango bakende na bangulu alobi ke nazotinda bino bokende na bangulu ndenge bolobi mais po na tana bino nano ekoki te yango nalobi bokende mais tana bino tango ekokoka na koyeba koekrase bino soki kutu milimo mabe diable kutu ayebaki tana ye aprofite na tana ye et Seigneur pa yoki atindi bango na bangulu bongo sikoyo ngana yo o eza tana biso ta ya église ta ya grâce tosala l'effort oyo lobiko yelaki biso te lobiko yaki mpona peuple ya Israël mais biso na nzela kondima na biso ndenge kaka mwasi wana na foi na ye azalaki nango na kati ya mwasi wana azomona 3 choses alobi soki na simbi na kobika azalaki na kondima yo pe soko otie kondima okobika alobi lisusu ke mwasi yango alobi azalaki convaincu ke na nzela Yesu miracle ekosalama yo pe soki okozala convaincu na liloba oyo naza koteya yo miracle ekosalama. Et troisième chose, azalaki déterminé. Nde na détermination na ye wana yango esengaki asala déplacement ya kokende kokutama na Yesu. Lelo yo pe soki nga na yo tokozala déterminé toko témoigner munena Nzambe. Soki okozala pe déterminé oko témoigner Nzambe na ngai. Yango wana Yesu azoluka nanyo ya kosimba ye. Po ezata na biso, ezata église. Azoluka kaka nanyo ya kosimba ye.
pour histoire Israël c'est ekotaki entre parenthèses eza tananga na yo ta église azoluka nani akosimba ye lokola Jacob asimbaki ye na nzoto alitaki na ye identité na ye echangeaki mwasi oyo pe asimbaki ye na elamba Jacob asimbaki ye na nzoto me lelo nga na yo toza kosimba ye na maloba po ete afandi kati na parole alobi boluka nga na komimonisa botia nga na epreuve na koyanola bosenga nga na kopesa bino alingi totia ye na epreuve azoluka nani akosimba ye Ana asimbaki Yesu na maloba na ye na kati ya temple alobi soki opesi ngai mwana ngai pe lelo soki opesi nga kaka ye nakozongisela yo pe ye nga na yo pe lelo soki maloba na biso maloba oya biso ya nzambe o tozoyoka soki ekotushe ye tokozwa pe Samuel Pierre atushaki trône na nzambe na losambo na ye losambo na nga na yo pe soki etushe trône na ye tokomona oyo eza bikamu lelo tozali kokota na travail wana nalingi tosimba ye par rapport à citation nyonso toza nango ndenge na utoloba ete losambo ya Pierre etushaki trône na nzambe vraiment biso pe losambo wana etushe trône na ye pe tokomona ba prodige miracle ba guérison eko s'accomplir na bomoi na biso nazo ko assurer biso eko s'accomplir pona kombo na Yesu nde yango esalaka bikamu alobela biso pe asaila biso projet ya bonheur et non ya malheur donc eza ta na biso ta ya église kala te nalobi ta ya église ekosila yango na ta yango oyo lokola toza nao na ta na biso to profite po Israël ta na ye esekangama eza nanu entre parenthèses Seigneur apesa Israël mokongo tanga azosola na mwasi azoluka nani oyo asimbi ye apesaki ye mokongo eza tanga na yo Israël akobika kaka na ta ya tribulation tango tribulation ekoya église ekomata donc nga na yo tokomata déjà mana nazotalisa biso eza ta na biso ta ya église ta ya grâce to profiter to simba Yesu par rapport à ba citation nyonso toza nango na domaine nyonso alobi boya na mikumba na bino epai na nga na kopesa bino oyo ezangi kilo toya kosimba ye po ete tozwa miracle na biso pe toyamba miracle wana maintenant na kombo na Yesu Kristo malade ekite biso au nom puissant de Jésus esprit de mort ekite biso au nom puissant de Jésus na programme guérison na programme vie na kombo na Yesu Kristo vraiment nzamba kumba maso itokomi wana tosukisi na biso na kombo na Yesu tomoni ete lumière abécriture selon ndenge Yesu yazwaka ngo na histoire oyo ya Jairus ya femme perte de sang
tokoti nango vraiment kati ya lumière ya bekriture na rema vraiment nzambe akumbama na ye pamba te aza malamu donc eza temps na biso alors to profiter na temps wana vraiment nzambe akumbama po ete aza malamu na temps oyo apesi biso. Levando meus olhos pela montanha. Tipo, montanha não tinha levé, e estava por lá para bater. Não se vão. Mas a lobby é mais seguro. Onde o socorro vem. Amém, amém. Amém. Donc,
bonga na biso totelemi na bongo na Yesu tobandi kobondela kobenga na ténèbre kobenga na ténèbre oyo nyonso ekufaki na biso ya malamu ebanda kolamuka elamuka na bongo na Yesu ebanda kolamuka mabala nyonso ekufaki nyonso confusion acaba de l'union. Au nom puissant de Jésus, nous sommes cachés, nous sommes gagnés. Nous sommes puissants de la moussa. Nous sommes puissants de la moussa. Nous sommes puissants de la moussa. Pendant la moussa, comme la moussa qui va dans la moussa, la moussa va dans la moussa. Tem que cumprir-se na minha vida. Que se cumpra na vida. E não se cumpra. Que comece. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ayebaki na kopema alobaki tute ekokisamaki yango oyo nane ekokisami te na bomoi na biso akokisela biso yango otomaka des années akokisela biso yango vraiment lokumu kembo tokozongisa kaka epai na ye. Nzamba kumbama babonane na libota na ngai partout bokutami babonane corps de Christ, bonne année. Vraiment, Nzamba zwa lokumu, Mama Bijou, bonne année, Landia Bidor TV. Bonne année, na biso nyonso. Balandi nyonso. Na ngamu rope. Vraiment, Nzamba zwa lokumu. So ito koma na to succès na biso na kombo na Yesu. Bye bye.
Oui, appartement na biso oh mama Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple au ezali à $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20, koloba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na 20 € par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na 25 € par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo, oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona, bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. O kozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou Lobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini
voiture autotier na disposition na bino batu bozoya na katikati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na do salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réservez place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotier na disposition na bino batu bozoya na katikati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Oui, appartement na biso oh Mama Bijou Lobaka, appartement simple. Tous en a 2 sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en appartement simple au ezali à $20 par jour. Mama Bijou soka koloba $20, koloba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo,
oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya courante. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant osala à compte na Mama Bijou. Benga nga la pesa o numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso eza wana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Ngoyo, maison de passage na biso eza na ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso eza na Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme koki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.